na ya kokuta ye mwana mobali wana azopakola kokilo na mafuta na mukongo aza na liputa awa azopakola mafuta na mukongo et puis mabele na yawe eza polele mais yazala sima mukongo oui mama yazala sima mukongo mabele eza polele na mukongo lelo azopakola mafuta bolo boko elekala saba mpeka te lelo olekala saba mpeka olekala mabele te. Oh mais ça kisi azopakola nga kisi nga na telemi na pe mukongo po bapakola nga pakoli na libumu apakoli ti na mukongo no ça soutient. oh tena tuni soke na hôpital docteur alinga consultant biso matin ambeto consultant na bilamba ya kanga na mbanga na olokwanga tina kosoloba tina kosoloba mama na sekisaka yo me na za mutu mabe nzambe na nga oninga no mama mama solo bomo yo yeli koloba yango wana mama mba moko boye mama koloba bongo tozo samsanga na miso batune loko nazo sala te mama na nga problème nini nga na yo mais naza maladi na libumu siko papa ko nga kisi nde na tela mabo ata yo moko nde na tela mabo bando ko kisi yango ko banda likola elamba to eva na poto nzoto ekota kata nzoto. Comment vous avez passé? Est-ce que moi si ça n'est pas cas à cause de impossible à cause de imiter pour n'y à cause de imiter pour parce que nyokaka wana ikanyi vous allez pour mato ni kumeka siko izandenge na parce que nyokaka onenge ikangaka ikanga mwana chilo zo tambula sina na salibumu pepene ti o santineti na sawa mipende wana ti elongo zo tambula dona ba faso wana ya moi ça zo mizati zati yo zo sima mukongo biso pesela mbongo olexa maboko no tia so le tia ezani yo simba pete mais mama nazo pakola juste kisi mama kisi yango no tia ezeni ngana tia ezeni oui uza mobali libele sauver nzota mwana mwasi oyo yebi yango te atake mwasi na mobali atikalo ayeba kote ata mokolo moko atikalo koyeba ata mokolo moko nasengi yotambwisa ngai nasengi yozala na ngai atango nyonso nabelelaka yo kolo yobombanga nasengi yotambwisa ngai nasengi yozala na ngai atango nyonso nabelelaka yo kolo yobombanga izayo konzimalanga ebombami Nganaza Madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunion sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, tozo construire pour na bana na baza na place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na église, tozo tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être kotongela apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon ezali malamu avant d'être pour apôtre.
Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venu interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotia mbongo na yo, totongela bana na sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tia maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Ngai Nazali Docteur Trésor Mosio Ekuchu, médecin du gouvernement congolais et actuellement médecin directeur dans le centre hospitalier Mosono. Centre hospitalier Mosono, idée nango principale pour salema ezalaki nini. Tomonaki bandeko na biso mingi kozanga makoki bazo kokate kosala ba examen na ba appareil kili ba appareil opona kozwa ngo faut kende libanda mboka soit okende na ba hôpitaux o biso nyoso toyebi na villa Kinshasa. Alors biso tolingaki toti ya centre hospitalier Mosono na kati ya Bandal place oyo bandeko belé bazangi bongo ebele pona ko se faire soigner na ba milieu biso toyebi mais kotiela bango siko ba appareil wana mais à moindre coût oyo kosala examen wana mais na prix ya muke. Na centre hospitalier Mosono tozali na ba service presque nyonso. Tozali na service ya gynéco-obstétrique pour na basi et pour na basi opi bazali kobota. Tozali na service ya médecine interne, service ya chirurgie, ya pédiatrie. Tozali na ba appareil ya imagerie lokola ba ECG, ba EEG, ba échographie, ba endoscopie, ba radiographie. Et puis tozali pe na service ya prise en charge à domicile. Okoki kobela ozana ndako makoki ya koya hôpital ezate obengi numéro na biso ya contact biso to délégué minganga ti place yo zali po bazwa yo en charge. Tozana banque du sang awe pana biso. Pendant un mois, ba spécialiste ya maladie gastro-entérologique, ba maladie etali kokonda sans koyeba cause, makila kosila pamba, libumu kovimba, ba gastrique, hémorroïdes. Alors tobengi ba spécialiste wana bazali na biso elongo awa pendant un mois. Pour na 10 000 francs kaka okutani na spécialiste ya ba maladie wana akomona yo et puis a traiter yo na 10 000 francs na yo kaka. Notre adresse, Avenue Boula, numéro 19, quartier Aboula, commune Bandalungwa. Référence, église Mangembo. Pour tout contact, plus 243 82 053 25 52 85 00 120 22. Centre de santé Mosolo. La santé d'abord, l'argent après. Shalom, shalom, bandeko nyonso balandaka biso na kati ya chaîne chez biso télévision ainsi qu'une émission malamu oyo esangisaka bato ebele émission oyo epesaka bato oyo ezali ba solution makambo na bango émission oyo ekoma badiso na bapoto ekomela ko baeglise na bapaske bakende na so baeglise te batikalaka juste mpona kolanda émission ya Bravo Jésus. Merci na bandeko nyonso basambelaka mpona biso, merci na bato oyo basoutenaka mpona biso na mwa 10 francs 20 francs na yo pour que émission oyo ekene partout. Puis merci encore une fois na bato oyo bapartageaka émission à chaque fois soki ya sikeye bango partager et puis merci encore une fois bandeko nyonso oyo batindikaka biso tokene liboso. Merci encore une fois bandeko oyo balinga pe biso te biso lingaka bino parce que toi ba chrétien nzamba pambola bino belé. En tout cas nzamba pambola le président Chili Mukadi, maman Lidi Mukadi ainsi que toute l'équipe nyonso ya chez biso télévision. Elia chez Denise Mosolo, ainsi que ma conseil que j'aime beaucoup dans Combo, il y a Witch, est-ce que Thomas Fabien, Tobo Sanité, il y a Nono, est-ce que Ozali, Topé Sombo Tebele, ainsi que Tobo Sanité, Jojo Lukoji, est-ce que Ozali, Nzama Pamolabino, tellement belé, Toza vraiment une grande équipe, il y a Mounen, il y a Kosto, Otosa, Ramoussala, Obatnios, Basepla. C'est votre humble prophète Samuel Eric Kassongo, votre présentateur de l'émission, n'a pas ici, tout. Nous sommes les prophète Eric, bah, Mbote belé papa Alain na boselte maman Gisèle batu nyonso à Londres sinon mbote belé nzaka pa mola binos oyo tolobaka bon retour au pays à maman Jeanne Massamba obazaka ex danseuse ya wera banero benga bet sauvage là comme évangéliste bon retour au pays est-ce que vous allez nzamba pa mola yo pe nzambe ya lola a monayo. Je crois lelo il y a des choses quand on a le bac à chaque fois mokili o tozanango
la réalité ils a tellement belé et en tout cas il faut nzambe ende asunga yo na ça batelo moko avant que ne kondima engagement na quelqu'un tu dois d'abord ba succès bitumba na bango ba famille na bango ba origine ba quelles sont les coutumes et kangaka bato pour que ba ko combattre malam mabale belé le je crois zo panzanaka ba maman na biso kala azala ko balani ba sala ba 50 ans ba kamona papa te mais lelo surtout mingi ba mabala ba Facebook mabala ba français okutana mutu ozu ata tante directement keiko lelo ba sort nango eza teme belé to mi mama moko na biso ana kata Bravo Jésus je comprends na nemo mobali azana poto la na biso non makambo yo mama kene ko luka bango il faut leka na Bravo Jésus et mama ngoto zana awawa eza eloko mo ezali horrible eza eloko mo sanga passe surtout biso na tobalité il faut keba. Keba. Et mieux vaut être célibataire seul que aux mal accompagné. Mbote maman. Mbote. Boni. Quel Angolan Zambe. Maman, comment on a? Maman Julie. Maman Julie. Ok. Maman Julie, je crois, Nazama obélé belé tout noté, toi qui est directement la prière, et bon, mais qu'un peu qu'on se poser pour bien aller au même biso parce que t'en as yo kiango. Non. Tu ressembles là? Un problème est à ok. Nzamba makoki nyonso to pe so merci tout qui moment na sala boko na yo tendre père diriger biso l'émission oyo dans le nom de Jésus-Christ par la foi netobi amen amen maman Julie olobi moi na mobali mta bengi abi papa il faut que na Bravo Jésus pour une talent émission yo la na émission te obenga di biso kama to yambi yo merci maman problème nini oyo moi na no atindi yo awa na kata Bravo Jésus moi na ngati ndinga awa kwa monike awa nde na Bravo Jésus nde pa solution ekuta o makambo elekilanga solution ezate mwana nga azoka mwasa liboso abala na kisasa esimbi te aya kozwa mibale esimbi te misato yeyo na yambaki mwana mwasi wana lokwa na botaka mwana moka mobali na mono ya bakisilinga implice na libota na sepeli tokepe basali ndenge bato basalaka ba facture na libala $4000 baoteka mwana to nini koteka te komaka ndenge wana sikote $4000 mobali pala bi problème ezate siko telema na baku ebele mobali akutana na wana bite malamu na écarté mwana nga awa bongo ba ko sala faina bango libanda yaki nga tutika na mwasi bon tuvana na mwasi babenga o mwasi azobela bokilo na nga obela na ke kuna na ke kotala na Dieu to ke hôpital tozonga boye papa na ye alobi te oyo eza maladi hôpital te basalisa ye na bokoko nga bite papa malamu tolanda ngo nanu na hôpital toke na hôpital nga bite malamu balanda na ndenge ya famille na ndenge bango balobi ok na mikitisi na tiki balanda ndenge ya famille na bazosalisa mwasi soki aye kotala nga o nazomona sava nga bite malamu azala pembeni na nga mwasi aye pembeni na nga tosadi aye na ndako alongo na famille na bango na bendi ye pembeni na nga aye tovandi vraiment okundima te ke okutu bokilo na nga okundima te papa tovanda bien na bokilo na nga babi mutu asalisaka ye il faut aya ndako awa asalisaka ye awa na kati ya ndako awa na ndako te malamu ayaka kuna asalisaka ye po mokilo na nga azonga mpo nga asambelaka na ngai na mélange kinganga na nini wana esimba te po wana deja eza kinganga maladi nini ana obela po esengaki mutu ya bokoko ya kosalisa maladi nyoka nkau nyoka nkau ok ata docteur mwa mwasi asinyala nga bi mama awa bobebisa mbongo ebele po atake poto pa mwana yo akobota te akozala na pasi akobota malamu bozonga loba na famille na ye ke basesela bokoko yango nde bazwaki nganga wana papa wana mpe azolandela mpe bien évolution ezokende bien mais naomona changement ya te malamu nakende kapa docteur nazongi lisu pa docteur abilanga zonga kuna mobali nazongi kuna bon soki akei basalisi ye azongi ye papa wana asalisaka ye aye kotika ye soki akei azongi papa wana chaque fois aya kotikaka ye bon eza ndenge esengeli ezalaka bongo malembe tofanda na bokilo na nga biso toza mikolo mokolo
lera azomona likambo boye akozana mukolo amayele akokende mbango mpona koloba te lera nazomona omona ankesi yango nano ti vraiment papa makambo bokilo na nga nabombi nakoki te nabengi ye mobali nabine yaya tozova na mwasi me modele naomonela mwasi malonga ezati malonga eza te ne parce que biki banda kosalisa ye bandoki malamu me malonga eza te na malonga eza te mpo nde naomona nganga soki bakei kuna bayaka bango na nganga awa soki nga nazali nganga umela te azongi soki nazali te naya kokuta ye na nganga olingo wapi kosakana le na koya mama naza kopesa na biloko kolia alia sa nini akende na mokolo na omela nakoka lisuta bengi mwana nga ya mobali na faire voir ye tala citation ndenge komokendela tala yikuna bitema mama makambo na ye eza en cours olandi makambo na eza en cours bientôt fois ya pa ebonga non futo sisa na makambo na ya libumu awa ngala za na besoin ya bana akokende kuna aboti te sikoyo osala ndenge nini nebela mbongo to dépenser mwana ngambala mama te obanda kaka ndenge wana ebota incompréhension na mwana nga obanda ka bongo tina koboya mwasi ekosimba te soki natiki mwasi na nga na komisala mabe naotala natali liboso natali nsima nga bite funa azalaka na mwana okaka mayele tovanda na bokilo na nga namona mpasi yango ekontinue pasi nyoka nkau wana kaka ezokontinue kaka pasi babengi mutu na mboka na bango mutu wana ndenge azosalisa na obetole l'histoire azosalisa tellement nde naomona mutu wana alire tookendela papa nga naza britel makasi alire naomona nde tookendela ezala mutu akufa nga bite malamu na bamona mwasasa nini abenga famille so na lobika babenga famille eyaka te bonga nazwi mwana mwasi nga bite mama malamu tokende biso mibale ti hôpital tosala baexamen nyonso totala degré nyoka yango ndenge akomeli po to emona ndenge na hôpital ete tokende hôpital tokomi na hôpital bando osala ye baexamen papa tozongi na biso lobi nango nga nake kozwa baexamen nange nanga bayebisi nga ke bokilo na nga aza deja na zemi mobali na poto ok tellement nasi namona bango baréaction na bango modele bazosalela nange na duti te nabika nzambe zwa lokumu ye moko nzambe alobana nyonso oyo soki ekomeli yo kumisa nani nga nzambe nakumisaki nzambe nabina nzambe zwaka lokumu na oyo ekomeli mwana nga mobali nabengi mwana nga azokomplike nga kaka makasi na suka nango nalobi na ye ngabi nazobenga babokilo na yo bayaka te yango nabengaki ye mobali nani ye mwana mobali yango oyo asalisaka mwana natuni ye o mama évolution ezokende bien na évolution ndenge ezokende bien sikoyo ekosila mokolo nini ote mama kala te ezosila na kala te yango zemi yango ngana mama na ye komona nakomona namoni zemi nabengi bafamille na ye komisa tovanda tosolola bafamille bazoya te bazoloba mpe eloko te yango balobelanga kende na bravo jésus okuna pa solution ezalaka yango moni makolo nanga ndenge eye awa ok vu qu'on a un problème je crois baparti mosusu olobaloba moto nyonso wana un problème ayebaka koéclaircir des choses te tout le monde là moi je te comprends mais ka mpe koexplike biso maman mokolo olobi on est komona baréaction na bango comme si bazali na bolingo nayebi tokangai bango afranka deli soit tokangai bapapa bageste papa baregard po soki okangai bafranka deli là il faut automatiquement il faut libala ekufa qu'est-ce qui prouve papa nga koloba bilobaloba te oui nayebi mama mokolo nakoloba bilobaloba te yebi age nanga oyebi age nanga maman non je crois papa là na biso na bravo jésus bato poto batinda ya biso bato yo oza mama okolongwa makolo te oyo okosa mama mokolo okola yo boye oyo okosa likambo akala moi j'espère nandimi yango te mais
tant yo lobi ke obane komona ndenge bazali kosala bolingo parce que bolingo yana bane ba façon belé okutaki bango na position nini oyo yo ozomona keno lelo oyo bazali mo stambali dépendant ko tuna et puis likambo azemi qu'est-ce qui prouve que bana zemi na ka deux questions na pas manana tuni. OK, merci papa. Papa avant makambo azemi bima na ya kokuta ye mwana mobali wana azopakola kokilona kama mafuta na mukongo azana liputa awa azopakola mafuta na mukongo et puis mabele na yawe eza polele mais yazala sima mukongo. Oui, yazala sima mukongo mabele eza polele na mukongo lelo azopakola mafuta bolo boko elekala saba peka te lelo olekala saba peka olekala mabele te. Prise wana eza prise nini boza na place na ngai pe na kati ya ndako maboke pe na kati ya ndako na ngai ni kobanga ni eloko moko eloko kutu eza te soto bo pona nini tala nano bosoto kutu te kindoki kindoki papa omona ke ozokanisila mutu wana mabe te me ye alobi tika na lakise modele onga nazaleli identité na ngai kwa nini. Moi, est-ce que aux gens ont tant yaya kene ko linga po libali bosse kufe mibali kufi ya misato. Pourquoi en tant que maman me ka ko zwa ta ko ebisa ta yaya na biso mobali te. Est-ce que za na poto za mapambola yo ko tini maman ko me ka pe ko expliquer parce que yo une expérience à vie. Tant libali bosse kufi wa to ko tala ba détail wana te ya mibali kufi mais ya misato. Tu comme na niveau qui muta na nyokankao. Et puis la fille wana omeka pe oyeba te famille eloko moza ete atake mama bolobi yango mpena bien ngai ntango nazolandela makambo ya mwana ntango babilakaki eza na nyoka nkao papa nalobi mama komitungisama te papa ya mwasi boke papa na mwasi oyo azwaka mbongo libala mama komitungisama te kosila nango epai na biso eza eloko moke moto akosalisa ye aza ne na famille na biso. Ah, c'est pas juste mon moment en famille. Mon travail mon en famille. Ah ok. Ba pesi azo salisa mwana mwasi. Mwana batu ngana ko jije ke te na lingi wana te. Tozongi lisusi mama muke ndeko lobila ke mwana no mwasi liboso ya mibale wa misato meka ko conseiller ya te. Bino bana mibale tango bokende simo bimbati. Botala kasi mana yo kila mama nanga. Natalisa mwana nga ya mwasi liboso. Natalisi po na mwasa mibale na mwasa misato lokwa na mona ki mwana na zaki mwana malamu papa mwana malamu kona kutu babala ni te bisengo mwana na ko pesa nga mama na biwi nazana mwana mwasi me nzamba tindeli nga yanga yeyo pembe na nga na ko boye ndene. Merci. Merci Bande Balandi. Je crois à maman il faut te payer beaucoup de respect, ce n'est pas important que tu n'avais pas moi ba question belé muta na choc ba tu na ba question belé te ali quand même ba éclaircir li kambo ya zemi oyo écoutez pas belle sœur na ye et puis il s'est mis uti wapi et uti pas ya muta zo salisa ye to azu se memonu ni mosantu to de uti wapi maman me ki un peu abenga tous les deux famille sola famille limité maman abi non abengi mwana mbali ok luka mwana mbali banede ya koboya ndesi mama ngala na ndaka bakoyi bande kolnyos bana na poto Canada partout Afrique botindi la batu botindi so batu bali kana bravo zama pamola bino po bwana besoin boyeba pe bwana besoin bokangola moni neti ya yawe atini mama abotie ye moko mtatindi ali kana bravo Jésus et balimero ya ndeko mobali oya utaki mboka ou soi-disant docteur Itsugina sur le bongo Suginani à Tozanango ainsi que na numéro ya belle sœur naie et belle fille naie parce que abokio na moi c'est moi naie bo excusenga Tozanango tola na publicité ya orphelinat bravo Jésus et puis na simanango le côté ça de quoi moi si ou azana katanda kwa mama.
spot publicitaire na biso ya orphelinat Bravo Jésus eza précisément na quartier Viaza 27A commune de Matete non loin ya City Train wana esika ba orphelin na biso bazali topesi nzambe merci pour la réussite totale il y a concert explosion il y a notre pasteur Mike Kalambay réussite totale parce que alekaki na orphelinat mokolo ouverture en tout cas tozalaki wana tobeni tobini tolie tomelaki ainsi que merci encore une fois na pasteur de la foi mpona kolekani mpe na orphelinat mpona kopesa bana oyo ezali nécessité ya kopesa en tout cas le pasteur de la foi papa Jean-Paul merci vraiment papa na ngai et puis papa Mike Kalamba obaki après kaka concert koleka na orphelinat biso tozozela yo vraiment na motema ya kofungama joyeux anniversaire na bibi Shijangi siko zali joyeux anniversaire na mama Aimé Mwanisi joyeux anniversaire ya na ma fille que j'aime beaucoup ezali Louise Mutombo bisika bozali joyeux anniversaire na bino yango na nzambe alola pambola bino ainsi que bandeko nyonso basoutenir biso nzambe pambola bino papa César Lufantin papa César Lufantoni tout le monde bisika bozali les vieux tout le monde entre bozé belé couple José que na mama mami mpungi sike bozali nzambe pambola bino tobosala bino te merci mama toza na bokilo na yo opesa biso numéro na ye tobengi ye azoya déjà sakomi je crois obundi yo mo likambo wana kosala yango na kati ya ndako ça n'a pas tenu yango bengaki ndeko na so mobali sika azali aza précisément na mboka nini aza na Suisse namoni mama Francine na Suisse Maman Francine, couple mignon sur Maman Francine, en tout cas, nzamba pambola yo. Vraiment, merci beaucoup. Na rolingo za la maman, na kata plateau, parce que moi, non, moi, les azo, est-ce qu'azali a besoin, azo a résultat, moko ya malam, en pleine émission. Mais non, aussi de rien, ebo, yaza quand même moi si abato, yaza bokilo na nengolobi. Moté qui directement même, pami, naye le loba ozala quand même na soni si que moi on peut se caser bien na famille na pimbo ozala na soni pour moi les habiter beaucoup récupérer mbongo wana to libala soki eza vrai solution na yo attaque maman qu'est-ce que tu dois faire soko eza vrai soki ba sepeli bazongisi soki ba sepeli te balia on est selon idée ya yaya to idée ya yo bino so mbali bo idée ya ngai na attaque maman ok merci beaucoup je crois bande ko régie soki ndeko mwasi azali ya ça a commis déjà beaucoup de la biso ye rapidement beaucoup de ça rapidement mamba boya mamba soni mamuta TVT maman sali tout possible moyen akuta sa famille boy yango mona bino ale kana bavo je pe le kola ba nanda biso na bavo je en tout cas donc tout ça la choté et toi na choté en tout cas ya miradi nzama pambo siko zali même divin nzama pambo siko zali ma beli nzama pambo siko zali toute la famille nzama pambo la bino beaucoup de ça rapidement beaucoup de ça sont des comme moi si akota rapidement. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ah, ok. Et non, préférons fendre. Ah. Oui, excuse, pardon. Maman, bonjour. Oh, maman, bokilo na yo. Maman, bokilo na yo? Oui. C'est ma bête. Je place au fan. C'est le prophète. Yo, bengenga to sola na yo. Topo to vanda bona maman. Mais est-ce que y a maman na kata na gozena akanda? Non, problème te. Vous avez un problème te? Oui. Ok. Fandat. Vous avez un problème. Est-ce que kuti elongi ya moto ko bumi osalia? Non, non, elongi moto bomangi ezate mais. Gloire à Dieu. Il est là. Zana kutika so fan. To yambi na kombo yo somasiya. Amen. Maman na ngai. Fanda na yo. Merci beaucoup. Je crois parce que je dis comment on n'avait pas maman Bokilo, maman Njouzi. Je crois la bête à côté hein. Ok. Vous allez pas ça? Oui. Ok. Merci beaucoup. Maman Njouzi. Je crois à moi salibala. Les émissions mon cause tellement ils malamu. J'ai aussi que mobile no za raté, mobile no za libana mboka. Ba na ta senga ki o mekepe ko kolekana émission na biso. Na ma Bokilo pour tout ça l'émission moko iko pesa bato elengi koma ba vivra na mwasi même si so mosa za mobala musika mosa musika koma ba vivra na ma Bokilo
So il y a des défauts au koloba pour aider pe batu aider penza batu. Na éviter je crois ça na maboka maboka. No. Mobala za Liban, mobala na Suisse, mais maboka lo lobi ba na yo. Il faut bablo musu faut le bango en face boy. Face penza, lo musu ça pour il faut c'est obligatoire. Yo me capé ko le bango en face parce que me capé ko aider bato bazolanda. Donc bato bazolanda biso to sali émission moko ya malamu oyo. Mama Bokilo azana belle fille na iba na kati ndako mais mobali azali bana mobali mtasengaki papa mobali ndo pesi mbongo oloba na nene mabete na ibite impression d'abord ni nous a jeune fille boyelelo mobali ozana trop jeune na mona yo mobali abali mbala ke bana mboka apoye kolanda ye est-ce que impression ndeni o se pena vie oyo tous en besoin région beno voilà. Non, c'est bien la vie de Tindeni. Deni mbala za libana mboko yo zana pa mabokilo. Non, moi si nous sommes bali à ce plan à la place mon mbali. Mais na mabokilo ndenge nini? Na ndako ne bozo vivre. Ko ya lobi da ndenge bozo na ndako. Tout ça bien le vous maman. Problème est ça maman. Tout ça bien le vous êtes non. Tu as autre émission na bien. Mais oui. Maman bokilo pas maman pena maman. Asa comment maman ou vous. Apa no ko za mabokilo. Abena maman. Aza comment maman a yebi comment bavanda na bana aza vraiment maman. Depuis bo fani pe bien. To vanda très bien lo ma bezat. Au sala misani nyo sorti ndaka yo. Tout. Nyonso. Oui. OK. Merci beaucoup maman Nzuzi. Merci na koya na yo awa. Maman Bokilo bengi biso. Azana makamoko yo mobile papa. Pour papa zo na biso direct siko zali papa nzama pambola yo. Azana besoin balika mungu eza kwa surprise mungu mais ezala bien makasi pona yo pona vie na yo aussi pona pesca papa za besoin pour maman il faut abimisa bolamu na yo liboso ya télévision pour que esika papa faina ba camarade na ye ba mona comment ba ko vivre na mwasi azana Afrique bon bango baza na kati Europe comment mwasi ndeni azali ko se comporter donc pas fandi maman je crois Bokilo na yo oyebisa biso maloba oyo mwana mobali atindi mpona mwasi na ye mpo bazolanda biso sikoyo esika bazali. Ok. Papa ya ngai oyo na mwana mwasi ezali su likambo yo teke bakrobasi kende ezonga tindika tiakale eya likambo okendeka mbala moko comme eza te mwana oyo nazwaki mpenza ko bebe na libela mama naza kwa dore mwana oyo me makambo mwana asali nga eloko abeti nga papa nayebi te so nakobosa nango na vi na nga Julien nayebi te so nakobosa nango Bokilo na nga azobela tozokende hôpital te balobi azala na nyoka nkao basalisaka na bokoko ngabite lokola bokoko nga mpe nayebi bandako wana te nakota yango mpe te nake koyebisa baparent na ye papa na bango na misu na ye abite tozala mutu mona mboko na biso opesa tiki asa nini aya po asalisaka ye nazwa mbongo na pesa na misu na ye mutu wana ya atretaka mwana mwasi oyo soki nga naza na ndako on dirait mutu moko ayebi ye te ngafu na pesa papa na biloko ale mwana mobali wana akutata solo na mwana nga te alie asimindi na pesa transport aki elandi na omona oyo eza likambo ya na kati nakotala ka evandeli so nga naza te papa vraiment olobaki ete mama akosi nga te eza likambo ya solo naye komona bokese na nzota mwana mwasi oyo ngabi te tozonga hôpital ngabi ne zwa molangi zwa masuba tongo tokenda hôpital bata na masuba boye aza ya kobeba mama ya kanga na mbanga na olokwanga tina kosisa oloba tina kosisa oloba mama nasekisaka yo me naza mutu mabe nzambe na nga oninga no mama mambo solo bomo yo yeli koloba yango wana mama mama masuba ekei papa batali balobi masuba eza ya kobeba nga merci papa problème eza te nazongi nabengi bafamille na ye bapara na ye soit disant papa na ye aya lelo lobi
na bengi pour la deuxième fois troisième fois mwana nga mobali nzamba simi mutema na ye abi mama kende la bravo Jésus boke no sukisa ngo kuna na place ke onyoka makala ko benga batu moko boy benga bango ya kutana kuna c'est-à-dire donc famille na bango bazolinga koya te ba yaka te ata na bengi bango ayebi bon osali démarche ok kuna te nga mona ke deux fois ba koya mba yipete ba yete papa ba yete na bimilo kwa zoba bon plus de cela aussi posa maman boti parce que bon il faut pas faire yo parce que moi na bango c'est pas na yo ok kuna te là ouais là on est logique ok maman oui to na mso ko évoluer na teli ko na tela senga bi na bengi e mobali na yebi senga bi ya tala evolution ne ezo kendela abite mama ke na bravo Jésus solution ko jwama ndenge tozolo baboye ya vandi kaka na ndako atie maboko ne na matama ndaza wana banda ikolela banda semaine okuna tindanga tindenge bo proclamer ki lelo to ya olandi papa mwana nga lela kaka mama oyo bomisa mutaza musika pamba liko mama ko alela kaka mama mutu moko boye ngumba moko boye mama koloba bongo tozo samsanga na miso batune loko nazo sala te mama nanga problème nini nga na yo tu ndimi ba muninga za musika lela ka bongo mama na sabi yo nini ata yo moko pasta na ngai mutu azobela nyoka kakao est-ce que koza na zemi no kanga zemi ngonga mobali ate zemi ona zo ilongwa ah bon est-ce que na komi mama Maria pona zo zemi kitika abwe mama ata yo moko Maria mama tout le beloko eza na nzela ko mama na ngai na sabi yo nini ya mabe akainga na eloko mabe te na vinga mama te na manka mama te donc apamba bwemba moyo ko sera maka ko me manga place ba caméra eza donc ezelo moto ko vanda famille bwe to solo to lala ndako mo mama oboyi to vanda place mo na beyo tata na ya elo nye zanga to vandisa ngamo po ngane mna yaki libala mama na vandisa yo moko ngane na zara na ndako moko okay mbongo ya mwana ngai yo moko ndo liaki yango to tata no mutali yaki mbongo na vivana mwana mama nalobi mbongo ya mwana nga nana liaki nana yo vivana na mwana ote ngane na vivana mwana tata no na kupena kaki azo sepela na mbongo tata no na kupena kaki ya ndambu mama saini awula ko moboti nyonso sepela kaso mwana ba yo pesele mbongo po ba bala yi okay moboti nyonso azana nesengo poni batangeli mbongo po na mwana yeba ki yote mama po mama na adore na yeba ki yote mama penga paso yo kamsinga makasi yondo kamusinga ya solo po kamsinga ndimete ke loko yo mtokosa olena telemelo ok mama par respect tolo ba mnona nzoto to temela ngata ah bon par respect mama non na nzoto te mama ya solo te mama beaucoup de respect oko simbanga na nzoto te o simba na nzoto poani na manke yo te maman excusez natiki nomba ina maman meke parce que d'abord ça m'a beaucoup na yo faut d'abord ko respecter PV parce que ça kilo na no betité ali quand même na meka pe ko tuna pe moi quelques ba question par rapport na yo nga ko ta ba famille batu bolingo na ko te mais ndeko yaya mobali ndati ki mama alika akota biso ana kati ya bravo Jésus pour to meka pe ko le pe mo solution na éviter ya c'est une question na tout na yo kaka vite makambo mama zo ba je crois ko selio yo makambo na ebe lokote onga na yebi ezake munganga za pa na biso kuna pa na ye kote nga zaka pa mama ayaki na nzela mama to ayaki na nzela aye na nzela famille na biso babite bango ko ba yebi batu basalisa ngo na ndenga mboka ba papa biso babenga ye aya po bando salisanga ayaka ne pa lala wana pete soka ya traiter nga akeina ka bongo lobi tuto ya pesi kisa kenaye siko na bite mama moneli o mabena nini mais c'est là bon ngai vraiment bien na kota ngo pena te na sana nga mosana nzambe est-ce que vous avez temps à prier usambela quoi ba sambela tata boni kondimano ezaye kondimana yo ezaye boni bato babebisa bavia mama komono bonjoza ena likamna nga depuis kalo bomba kana yo lelo nde siko ngo bimisa ngwa kuna longwa je crois mutatindi mama awa eza mbana yo na oto sola na lelo alobi na nge loko mo se concernant mambo yango wana donc ye mutatindi bango balanda biso baba pamba abonné na biso mutatindi mama awa biso to sama oyo papa atindi po to sala na makambo mama azoloba soki soit déjà ozana zemi lokuta na zemi lokuta naza zemi te mais ndenge évolution siko pona makambo ya moto azosala yo makambo siko moi ça va par rapport ndenge ezalelaki na na minute onde ezalaki kotambola nga kwa moi nyama mona kati ya libumu donc ba malaise ani ezala su te
lelo etikali kana 6 akir nanga 3 séances po etikali ane sina wana esili ya papa wana elekaka boye ti ekomi sikoyo etutamba motu tutu epesa signale ke nazali awa nzambe alola yaya prophète biloko ya boye eza biloko ya soni oyo eza kosambusa motu là vraiment je te dis valeur ya motu il y a d'autres choses biloko mosusu bokotraita ngo ya famille boye eya biloko ya soni makasi est ce que yo oyebi likambo moko te envers moto azosala nayebi eloko te mais il faut dire mama sakanga déjà ki bapakola mafuta juste ba mais eza kisi azopakola nga kisi nga natelemi na mpe mokongo mpo bapakola ngo apakoli na libumu apakoli ntina mokongo no sans soutien papa naza na liputa sikofai nazala nde nini kasi sans soutien soki okende na hôpital munganga linga consulte oyo baconsulte oyo ozala na bilamba nayebai kaka question ozongelanga te na tuni soki okende na hôpital docteur alinga consulte biso mata ya mbeto aconsulte oyo na bilamba te olata baga ozala na bilamba toloba mamusu eza fréquent ye pas comme médecin ya article yo tika mais naza na maladi na libumu sikoyo bapakolanga kisi nde na te elamba bo ata yo moko nde na te elamba bo bandoko kisi yango ekovanda likolo ya elamba to evaka na poto ya nzoto ekota kati ya nzoto fiske soutien otie fiske botiki fiske libuma pamba mama ke mama koti akuti profete nde ya mabe te boyokana na mama bosambusa nga na miso ya bato to ndeni nga na oyokana po nga na ebifana ebongo siko po ti yo benga yango yo benga mpo nango to yebisinga ke eza bapriere moko tosala me nakoma ekomi ke boye na boye mpo anini mpo na nini mais siko moto atindi mama bokilo na yo eza mobali mokolo mbongo eloko nini ezolakisaki eza ye mokolo mbongo nde atindi eloko nini ezolakisaki mokolo mbongo amonela mpasi nde mbongo na eloko nini ezolakisaki eza ye kasi nde tokomi nde ezolakisa mama totika konga na kofuta mbongo mama totika barimer wana bon totika 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 ayaya okolela yo olingi okabolanga na ye mama okolela mobota mwana obota motema nete merci so nayeba contexte boba te bota motema te motema elingaka eboya na fasite te na baboye moto abimaka mpo motema ye na nsima to motema elibimaka te ya boti ye maboti motema ne na kati te mpo ndeti boye nga nde naza boye nde na ye awa to mambo nazoloba euti na libumwa mama biso nde nauta na libumwa mama biso to na mokongo papa biso po tokende mpe tout droit bit donc makambo oso mama alobi awa nayebi yango te naza nango mpe te mpo moto azala na zemi bafaiblesse ezalaka bwaka basoi ni soi ni faiblesse zemi yango euti wapi mama est ce que oyebi ke passeport na yo ya voyage eza maboko mabokelo na nayebi ke ezala pa mama tokende osalisa nayebi so kende natala yo kasi te mata avion ok donc yo oyebi likambo te nayebi eloko te ni moko oyebi te eloko moko te nazobandela papa wa motu oyo azosalisa yo nayebi deja nayebi eloko te ok bande walandi je crois bomoni problème oyo eza kose passe entre mama bokilo na belle fille na ye mpona likambo oyo babengaki moto ya mboka ya kotraite mpo ekama nyokakao mais mama aki kosalisa examen akuti bokilo na ye aza na zemi elekeli ye mais sa mona deya mo basoupçon mo basuspect moko na moto oyo atraitaki likambo ya nyokankao totuni yaya bia yebi makambo wana te etali ayebi yango te epiaka 3 séance apamba mpo ke makambo wana esila epuis mobali déjà po mwasi na ye je crois mois d'août tout mois de septembre avant que maman porte mon c'est biso qui pour moi ça ni moi si akende mobembo donc passeport na ye eza déjà visa mais likambo bomi awa ezali likambo nini ya nyokakao ebongwami ekomi zeni na bini nyokakao ebongwami ekomi zeni mais tezema mo mosantu to eza zema nini mais passeport ya na biso ya moi si na otomona visa ngai mo na otomona visa eza lisolo te nini te ya déjà visa mais maman ba okende boete parce que papa tindaki basala ye examen général pour ce 3 séances esili examen général et puis pour que akende poto ma lam mais à sa grande surprise bakutise est-ce que réellement c'est solo tu es à la to est solo mais ya bi ay makamona te comment maman ko meme awa bambele belebele to ke directement tozo benga mutu ozo salisa ye limbisa biso je go yebaki te il faut to benga ye mais si tu bengi à ça déjà en carte régie la biso pour y être parce que y a personne à inscrit na makambo bazo citer
Donc limbisa na odabo biso. Pour que ça qui on a consacrement na yote, mais notre musala travail na biso bonga il faut ça mabongo. Bato arrêti beaucoup de la biso ndeko nga mobali. Oyo balobi ki soki wazo sala examen pas mutu. Balongo la bilamba nyonso ti metsa la taga. Yé peut éviter la taga, toi la chasser. Toi éviter. Toi la biso nyonso ensemble. Beaucoup de biso rapidement. Beaucoup de biso. Nga na omona ouais. Beauté. Ça va? Vous allez bien? Ah, ok. Papa, Fanda. Fanda, ah, papa. Bon, vous allez bien? Vous allez bien? Yonde, monsieur, yonde, oza, docteur. Ah. Yo, docteur. Non, maman. Maman. En tout cas, pardon. Le quoi, yaya tindi, yo sa maman moboti. Pardon. Pardon. Oza docteur. Oui, non, docteur. Autant na idiki? Non, docteur, ya bokoko. Ya bokoko. Mais il faut le blanga bongoti. Pour bien voir docteur, hein, comme. Ya bokoko. Ah, ok, d'accord. Papa. Oui. Où tu président Bokanine? Ça va piquer, mais. Quand tu vas piquer, mais? Oui. Ah, ok. Docteur va piquer, mais. Docteur va piquer, mais tu es docteur à bateau. Nasa docteur ya batu, natataka batu. Na piquer, banane bosso va piquer, mais? Te ba piquer, mais kuna ndena kenda ndeko zoni ba kiso na yaka ko traiter batu. Ah, oui. Ok. Bon, bah, l'accès au blog, on a dit comment traiter, bah, belé. Ok, d'accord. Maman a un problème. Pas problème ya nyokankao. Nyokankao. Ndepende ko déranger. Sikoyo. Sikoyo si déjà, tu me kende na déjà normal. Tu tsala na 3 séances moko pour to 6 na biso na traitement. Et puis ça aux ongana yo. Na pena zonga. Aux ongana yo déjà. Oui. Ok. Vraiment. Quoi me s'est passé? Est-ce que moi si azana nyokankao à cause de Impossible. Impossible. Oui. À cause de zémité. Oui. Pour à cause de zémité pour. Parce que nyokankao wana ekangi eti. Uzali kukumato ni kumeleka sikoyo. Peza ndenge na ma. Expliquez biso non. Parce que nyokankao ndenge ekangaka. Ekangaka mwana chiloko so tambula na salibumu. Pepe neti o santineti na sawa mipende wana neti eloko so tambula dona ba faso wana. Ya moi ça José Mizati. Exact. Ekanga pe ba matrice. Ah moi Zemeyati. Ce sont ça le traitement na nyokankao wana parce que toujours ça la paix ça to me kapé dans une expérience peut-être nga pe mukulu mususu soki na bali so moi c'est nga comme na nyokankao je crois na weya na peut pas na yo pour me kapé ko yo ozap na spécialiste maman nyokankao ou tu es spécialiste dans maladie mususu. Oui, ba maladie mususu pe na traitaka. Net ba hémorroïde, ba kyste, l'éjaculation précoce, ba maladie OK nyoso, kintutu nyoso, kibeka pe, nambasu. Oh, waouh, vraiment to c'est le promotion à la moi vraiment en tout cas. Merci beaucoup Ndeko Nanga. En tout cas merci. En tout cas. Vous êtes très intelligent. Mais yo bi mundu nyokankao akoro jamais zemi. C'est bon ba recherche no musali. Oui. Mais comment ça arrivé que mutozo sale nyokankao comme na zemi? Ah na zemi. Te na tuni kaka. Soki komelio ki osa sa mutanyuka kaka mais pour ana zemi mobali pas até. To sa nini nyoka baluki akomi? Non. Moi so azana nyokankao jamais ko tika lo zemi. Mais mobali pas até. Mobali pas até. Et na zemi. Est-ce que ça rappelle? Ici peut komelo déjà. Vivant mon anoté parce que zemi ekota neta niske azana nyokankao. Ata ba 5 to na mobali. Mais zemi etika lo kota parce que nyokankao ekangi. Siko iye kutala nyokankao. O iye mutango za nyokankao. Mais médecin ozo traiter nyokankao, mobali na zate. Oui. Mobali aza quelque part. Mais muto va traiter nyokankao. Wa il ota ba tuté. Mais moi si wana akomi na zemi. C'est-à-dire pona yo, ekozani. Là sur les roses neti bon nazo ndimaka te ke moi ça nyokankao akozwa zemi. Akozwa zemi. Te so da des fois comme le po, ezala to souvent zo passer dans l'histoire. Les yo rosa médecin, to ninga meto me kape koyeba. Est-ce pona yo? Est-ce que moi ça est-ce que effectivement ça na nyokankao? Ou soit nyokankao c'est pour faire na komi ko mana mobile biso nga zemi. 2 ans me kape ko expliquer so docteur. On a peut-être et rosa là ta mususu azaki na ena nyokankao yango te. Ah oui. So tango akendaki ko se coucher na mobile na sima ko se coucher nde yango
zemi ekomaki kobotama nani okaka pe mbala mona nani okaka pe mama na kati ah yana lobi boye question na clair poto ke mbala moko soki a deux fois eloko wana esalami ke mwasi ya nyukankao mais mwasi wana nyukakao me akomi na zemi mobali na ye azati seki mwasi asitayi seki akomi kobima na moto oyo na moto mosusu ya libanda parce que mwasi azwaka zemi mpona mobali no so mobali azati na ti zemi ondeni seki mwasi atambola malamu te et puis na moto wana pe seki bamobali bayebani parfois bayebani ok merci beaucoup merci elo na nga azali na besoin ya nini climatiser eza me na moni otoki makasi papa oyebi likambo na mama oyo oui nayebi aza nalingi otala nga kotala ete otala non tala ngai oyebi likambo na yaya aza ndeko oyo nga na traitaka nani na traitaka ye mpona maladi ya nyokakao déjà pe traitement komoko mongo da na suka totikali kaka na 3 séances mo po tosala nini traitement wana esilale atikala na ye comme ça nga mpe naluka moyen nazonga sikoyebiki aza na zemi zemi oui oh ebo zemi yango ewauta wapi tandis ke ye aza na nyokakao ndanu te ye te kaka na zemi nayebi te kaka na zemi yango ewauta wapi c'est vrai oui bon maman je crois nga la suki yo nde oza censé mwana moto atindi omeka mpe kosona na bango parce que oyo ngai fana asalanga tala monoko ozotaka fion olobala nani ozaa fion na nani nakanga bino combien de fois yo mabundi oyo mbala boni yo ozosimba mokongo biso opesela mbongo olekisa maboko notia so olekisa eza nini osimba mpe te mais mama nazopakola juste kisi kisi yango notia ezemi nga natia ezemi oui nande olatelemelo non maman pardon mama matuni olingi natelemelo makamakanezawa te mama tosula ndenge mama papa non pardon ok mais bon maman nalingi oza na problème omeka mpe kositapose pardon loko awa toluka solution une fois pour toutes mais maman njuzi namoni ozoloba su te nayebi te oloba te pourquoi en fait nalobani neti boye boyakisi na ngai mpo bosambusa ngai mokili emonaki basambusi ngai bosisi valeur na ngai naloba soni kindumba na mo te mama nandumba te nandumba te confirmation ka abe yo moko confirme ke oza ndumba mama ipare oyo bai nango oza na nini résultat papa nalingai na nasosola ye bien bona bimisa na lati nga na moto aliboma te papa nayebi te soki yo mpo ozoconsidere nga nde elingi te nga na traité oza moto aliboma te nono mais sikoyo bino bokende na hôpital na mama no parce que yo okende ozoba résultat nga akende te mama yebisa ngai ye moko okende mpo ya des fois so toki hôpital ye mo moto akende ozoba résultat mais sikoyo barésultat oyo monganga oyo amemieli biso mama pardon na monisi inutile akolakisa biso non pardon ok merci beaucoup na otina nde epai na ok merci beaucoup okopesa nga yango si c'est possible napeso te po papa komboni ekokende kuna moyen nazongo eza te kasi so napesi yo na otinda nini kuna donc résultat yango wana yango yoko omonganga akomelenga merci beaucoup yo ndimi te koza na zemi te akende jusqu'à présent non ndimi na zemi merci mama yo oyebi te ke aza na zemi te nayebi eloko te aza na zemi ok oyebi eloko te merci beaucoup papa ngai nakenda de gauche à droite te ngai naza prophète so oyebi likambo te eza mamba soni komona ti na télévision puis mobali na ye asenga baleka na minute afani na Suisse azotala mpe azolela oza mobali lobela biso vérité nzota mwana mwasi oyo oyebi yango te atake mwasi na mobali natikala oyebango te ata mokolo moko tikala koyebanga ata mokolo moko donc mama aye koloba kosi na mobali bakosi makambo oyo aloba na ngai nazondima yango te ngai eza juste kaka na ndenge napesaki traitement napakolaki bakisi esili c'est fini makambo so oyebi yango te ok d'accord merci beaucoup je crois mama tozoyede ya solution ya likambo nyonso je crois jeep ya la police eza libanda tokozwa résultat ya zemi tokokanga la personne et puis aussi tozwi
belle fille na yo. On va aller toza musikate fikini kutu. Et toza na nini mobimba awa ba soda ya pire eza nango awa. Donc ba benga déjà capitaine na biso afikini atinda dia ba élément déjà. Excusez, Major, excusez. merci Pardon, pardon, chief. Zelana bengaye pour que En fait, s'il te plaît. Parce qu'on a un problème. En fait, oti bosali baclick wana nande boluka bobenga bamajor ya pire ya nini ekanga banani. Non, c'est juste ça. Par rapport à on a ça problème parce que tant maman est awa, je crois tout cela maman na bureau a dit singa qui to luka oza makambo to luka mbospire soki bomi lobeli ba vérité, je crois on peut toujours bomi lobeli bo ba vérité nini tomi lobela yango na lobi do lobani ngala tuni obi ko za na same table c'est la prison de mais na belo le ko ebe lo côté je crois ça sera mieux to non to na major vérité ni maman vérité ni pena bolinga pena na loba ngana préféré to meka mpe ko benga major parce que atina deux éléments le ko na fikin a de to za na ba chief na nini pardon pena na non non zela non yo olingi kolo yo ningo yo kate le ko la zela to meka to benga mon major rapidement oui allô mon major boni papa non bon je crois dossier on a dit ça qui wana o so na bengo pour la deuxième fois tinde la ngai deux éléments ya pamba ya la police ba déjà a juste un entrée dans biso ya chaîne pour na biso ko de dossier moko donc bato baza déjà OK merci beaucoup mon major OK merci mon major ah OK bon je crois déjà c'est na bengi oyebi likambo te lobaka kezaka ke biso toza bayanzi na famille na biso ezalaka soki mwana alinga bala ava abima na mobali wana il faut abima na ngai siko tellement asalaki yango te yango wana batindaki ngai nabima etake docteur na ye mpona nabimaka nde na ye yango namoni oza lokwa kintsudi naza lokwa kintsudi na ye donc selon bino avant ke to bali avant abima na mobali il faut abanda na kintsudi donc yonde za kintsudi na ye ngande siko kintsudi na ye donc yoza nani wa muyanzi oui toza bayanzi amuyanzi Seigneur Jésus Christ. Bolimbisa ngai vraiment kobenga ba police te bayoka ngai pardon vraiment bolimbisa ngai na nyonso tu oeleki s'il vous plaît mokolo mbongo azomona bino na osala bino na facilité bino là msiko sala mbongo échographie te na facilité bino oye ba sexe moi maman mais OK boete quand même parce que yo yaki na likambo siko likambo yo yaki nango okozonga ndenge nini boye na ebité kasi na facilité bango lokola bazala mbongo ya échographie te ya on a facilité bango zo ba futeli bango mbongo ba ye pa ke moi si na za zemi ya moi boye ya on pesi bango te ba beza ko ye ko awa butine ndako ayi awa mena siko tala na ndako na nga anzu siko tia makolo na yo te bosa na nga ko bosa libela mama na yo moi bitendi nono otinda ba ya otikela yo ko meko tia makolo na ndako na nga to yo kinga na famille mama no te ya tata no te bembe no nyam mama je crois bani obalandi mambo pasi pe mambo soni papa zonga merci dala kimia Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.